mwana ya Océan Tambwe na Tabita bandeko na nga eindi ebebi tomoni awa batu baye kosabola nde kosabola mwana ya Océan Tambwe keno aza mwana kitoko te, mwana ya Tabita aza mwana kitoko te. En tout cas congolais azalaka toujours somo toye komona pe sortie médiatique ya Tabita la famille tozala nanu honnête, tozala sincère. Selon bino, mwana wana aza kitoko to aza kitoko te. Komelanga ka na commentaire. Tozala honnête na boy inda ebeba. Soki omoni mwana wana aza kitoko, komelanga na commentaire ke mama Étoiline aza kitoko. Soki pe aza kitoko te, koma kaka na commentaire mama Étoiline aza kitoko te. Selon nga na osala analyse, en tant que parent, nasi na kumba zemi pendant 9 mois. Nayebi pasi ya zemi ndenge ezalaka. Et surtout, mbana bazwaka nde mélange ya papa na mama. Ezalaka bongo. Ata soki mwana akokani na noko na biso, me mélange ya papa na ye na ya mama na ye ezangaka te. Ezalaka toujours. Na onga na yebi, ezana mwana moko na se ya mokili oyo azalaka mabe. Azate. Mwana ya mabe. Azate. Ata mwana oya botami sa makolo, sa maboko, aza kitoko. Biso nyonso tozalaki créer na image ya Nzambe. Donc soki muto aboti mwana, soki oyo kofinga ke mwana muninga aza mabe, cela veut dire que fingi Nzambe ke Nzambe aza na elongi ya bien te. Eza bongo. Tozala ba réaliste. Soki botali mwana wana, mais mwana wana aza kitoko. Mwana wana penza mwana Tabita na Océan Tambwe. Aza mwana moko kitoko, aza kano. Tolo bango kaka, tolo baka vérité. Nga boyebi nga na zwaka ba parti te, nga na za mutu na sala ka analyse selon analyse ndenge zokende. Na ye laka a Océan Tambwe. Na ye laka a mwasi na ye. Mais mwana na bango aza kitoko. Aza mwana moko aza kitoko, aza présentable. Bisika nyonso représenter mwana. Tabita, tika komitungisa yaya. Tika penza komitungisa. Mwana ya Karine Mokonzi, Henrietta, alata miniature. Yo maman oza star, cela veut dire que bana na yo bako bandolata ka miniature. Bako fingama. Wane zaka eloko tia na mutu, bako fingama. Mais soki batu ba ofinga, cela ne veut pas dire que ma finga o ba ofinga bana na yo eza ya solo. Congolais aza na motema mabe, soki alingi ka alelisa yo, akoki kokosela yo ata makambo. Akoki kofinga yo makambo moko oyo za nango ata na nzoto na yo te. Mais ye nango comme eza pe na ba Congolais mosusu oyo bazalaka na sens ya ko analyser makambo te. Bango pe bakotaka na babuzoba wana. Donc yo za mutu te ke no ya kolela na réseaux sociaux botika ofingela nga mwana. Bako finga mwana, c'est tout à fait normal oza mama star. Donc pona kolelisa yo bakoyela yo na kote ya mwana na yo. Mais tiango na muto aza mwana kandengo utaki koloba keno, il est le plus beau garçon du monde. Aza mwana kitoko, botaki mwana moko kitoko. Kutu nga soke zalaki nde yo, na minito na keko changer profil na nga na tie mwana na nga. Po mutu nyonso déjà na réseaux sociaux asi amoni mwana na yo. Donc omitungisa te, et puis elo mosusu na koyebisa yo. Tu es une femme légitime. Oza mwasi oyo Océan Tambwe aye kobala. C'est vrai avant bala ezalaki nanu makambo azemi. Mais finalement Océan Tambwe aye honoré yo. Yo oza mwasi ya libala. Oza mwasi ya ndumba te. Batu baya kofinga baya kosabola. Ko répondra bango te. Oza madame. Tiango na mutu. Oza madame Tambwe. Oza copine ya Océan Tambwe te. Oza mama ya mwana ya Océan Tambwe te. Mais oza mwasi légitime ya Océan Tambwe. Oza mwasi, oza madame. Continue kosala bisala sala na yo wana osalaka. Oza na boutique na yo oyo uti kofongola, ozo teka. Kane ba uti kosombela yo deuxième voiture. Sala makambo olelisa bandumba mosusu. O bazalaka na posa obimaka na mobali na yo. Batu oba oya kofinga. Balingaka bakoma bisika ozali. Comme bango moyen baya bakoma bisika yo ozali. Yango ba olikaka eloko moko baya kolelisa yo. Mais yo za madame. Oboti pe mwana kitoko. Baya kofinga yo keno otie choko. Mais soki choko ango eza nango moins cher te. Bango pe bakendo tia. Bapekisa mutu kokendo tia choko. Bapekisi mutu te. Soki otie.
eza ba mbongo na yo moko. Yo moko nde obimisa mbongo na sac na yo ke kofuta. Bachuba yo soki ntonga. Ozala choko soki ezaki ya kisi omelaki. Eza mbongo. Epo obimi na yo kitoko. Oza na mwasi kitoko. Oza mwasi nzambe. Yo oza mutu akomitungisa te. Batu baye kofinga yo wana. Ozo ya ko répondre. Eza na batu mosusu ba répondre a bango te. Omona Karine Mokonzi te. Batu bayaka osalele ye barando awa. Soki abeti bango kaka rando esalaka 2 jours te. Lataki bon madame na kati na yo. Lataki grande dame na kati na yo. Baye kofinga beta kara. Sala bisala sala na yo. Répondre na yo mutu te. Lambalia lala. 2 jours matière aussi là. Baye lisusu tongo ba omona yo répondre a bango te. Bango moko sikoyo bakolemba. Bakoluka nani bakobanda na ye. C'est comme ça. Lambalia lala ma chérie. Oza mwasi ya libala, mwasi ya boss. Une patronne. Mutoko miko futa pe batu. Ya. Yo bongo. Dossier pe affaire Océan Tambwena Tabita. Lelo toyena makambo bandeko nanga. Bo tagelenga Océan Tambwe, tagelenga Tabita, s'il vous plaît. Makambo oyo eza makambo na bango po nazwi ba appel kilikili. Nazwi ba appel, ya kosakana te. Océan Tambwe. Toutaki komona biso nyonso ya de cela 2 semaines, 2 semaines. Oyo Océan Tambwe akendaki kodotele Tabita. Akendaki kobala Tabita officiellement. Et pas ya ba parents. Avant nanu esalema tomonaki bitumba ya Tabita na Vanessa. Bayaki ba jeton emataki ekitaki jusqu'à ce que Tabita kotaki na ba live akomaki kolela. Alelaki d'ailleurs muto apesaki conseil ya malonga c'était la baronne Karine Mokonzi. Ayaki kopesa ye mwa ba conseil kandenge zalaka, kandenge ya komimila makambo, kandenge ya okotela makambo, kandenge makambo nyonso ekendaka. Et finalement, tout le monde qui sorti médiatique ya Océan Tambwe, après comme on a sorti médiatique, du coup, tu as comme on a Océan Tambwe a proposé Tabita 1 semaine après à Kekodo Télé. Dossier ye ya makasi bato ebele bazoloba mama Inès toyebi biso nyonso ke Tabita tikala kolingana ye Océan Tambwe te. Tabita alingaka nde mbongo ya Océan Tambwe. Asepelaka te na Océan Tambwe alingaka Océan Tambwe te. Est-ce que vous pensez que soki Océan Tambwe azaki na mbongo te Tabita alingaki alinga Océan Tambwe alingaki alinga Océan Tambwe te? Naye bandeko nanga kande boyenga nalinga toujours koya koloba vérité. Nalingaka makambo koya kokosa awa te. Nalingaka vérité ezala établi. Eza bongo totia nyonso penza na poasa. Eza bongo. En réalité, na ebandeli ya relation ya Tabita na Océan Tambwe. Toza basi fotoloba vérité. Na o nga na yebi. Na ba source information o nga na zoa concernant Tabita. C'est vrai. Tabita atikala kolinga Océan Tambwe te. Tabita atikala kolinga Océan Tambwe te eza réalité na ebandeli. Kandenge zalaka Tabita ayaki kolinga Océan Tambwe na ebandeli wana ayaki kolinga nanu mbongo ya Océan Tambwe. Océan Tambwe akomaki kotindela yeba mbongo, kokabilaka yeba mbongo. Bino moko boyebi kaka, ezalaka na ba dossier mosusu oyo mbongo yango moko elobaka. Tango sikoyo, ye Tabita mbongo ya Océan Tambwe komaki kitoko, azolinga mbongo, nde bisika na ba rendez-vous, nde bisika na zemi, ti Tabita zaki na zemi, nde bisika bolingo ya Tabita sikoyo, ekomaki kobotama. Envers Océan Tambwe. Ti na ndenge première rencontre na bango ya Océan Tambwe na Tabita. Ti ndenge bakendaki kosala magoda. En réalité, na temps wana Tabita na biso azaki na bolingo te. Na temps wana penza Tabita azaki na bolingo kaya mbongo. Mais eye kosala pe zemi eye kokota. Tango zemi eye kokota, atali alobi zemi. Nde bisika bolingo sikoyo ekomaki nango kokotaka malembe. Tinde zemi ekoma 9 mois.
tina ndenge bomona ki Tabita yaki kobota Tabita déjà bolingo et bota maki. Je dis ça pourquoi? Parce que Tabita si réellement tango zemi bot ekotaki ce qui Tabita déjà bolingo envers Océan Tambwe ezalaki te ata ya mukete etikala kobota mata ya mukete Tabita alingaki alongola zemi alingaki penza alongola zemi mais tango ka zemi ekotaki bolingo déjà ekomaki kokota na kilelo oyo eloko nakoki koloba entre Tabita na Océan Tambwe. Tabita déjà bolingo na ye envers Océan Tambwe ekoma déjà na 95%. 5% de bolingo apesi mwana na bango. Pona bandeko mosusu bayebi te. Tabita déjà akomi na bolingo. Na ebandelwana ezalaki bolingo ya mbongo. Mais na kilelo eza lisusu bolingo ya mbongo te. Lelo oyo ekomi Tabita bolingo. Vrai bolingo ya solo. La famille, tokoya bien sûr kofinga Tabita. Tokoya bien sûr koloba nyonso ya Tabita. Mais il faut toyeba ke na se ya mokili oyo mutu abandaka kolinga mutu aliboso ezalaka mobali. Eza na basi ebele bakota na bandako ya libala batikala nanu kolinga mobali te. Tango bayi kokota na ndako ya libala nde bisika bolingo ebandaki. Eza na batu mosusu babalaki na bango kaka mama na biso akomi koyimayima. Batu ya quartier bakomi koloba tala ba camarades na nga babali. Ye pe mobali aye ko se retrouver alingi na ye mobali te. Mosusu azaki na mobali moko boye oya bando linga. Mais mobali ango azosalela ye ba aventure. Mais mobali ango mosusu ba moya kobala ye ezate age ezo pusana. Mobali aza na avenir te age ezo pusana. Aye ko se retrouver ake kobala mobali moko songolo. Et après kobala mobali wana nanda kwa libala nde bolingo ekomi kobotama. Tina ndenge omoni mwasi akomi na 90%, 95%, 5% apesi bana na ye. C'est de la même façon avec Kaya Tabita. Dona minute oyo Tabita vandeli lisusu mbongo ya Océan Tambwe te. Avandeli lisusu pour votre information, avandeli lisusu mbongo ya Océan Tambwe te. Tabita sikoyo avandeli bolingo. Tabita alingi sikoyo Océan Tambwe. Conseil na lingi na pesa Tabita. Yango na lobi bo bendelanga Tabita. Conseil na lingi na pesa mwana mwasi oyo. Tabita okomi mwasi ya libala. Na kati ya motema na yo ata soki lelo oyo bapasoli motema na yo eko déclarer bolingo ya solo envers Océan Tambwe. Eloko nga na kosenga yo na mobali na yo bokoma lelo ba personnage public toyebaki yo mutu obandaki na yo kozala influenceuse. Et du coup toye komona pe mobali na yo akendaka pe likolo na ba réseaux sociaux. Océan Tambwe yepe aza mutu ya réseaux sociaux. Nakati ya motema na yo bolingo ya solo envers Océan Tambwe ezali. Lakisa yango na mokili. Koyaka na elongi moko ya mawate. Omoni ba video na osala kana Océan Tambwe. Mingi olakisaka toujours nini elongi moko ya mawa neti mutu azolinga te makambo bazosalela ye. Te. Aza mobali na yo. Olingi elakisa ye na mokili ya. Combien ya basi kutu babala bamibali? Combien ya basi o babala penza bamibali bamosusu baza na makolote baza na ba chaise roulante na pesa ka exemple ya frère na biso Ronique mais omonaka mwasi na ye ndenge azalaka na mobali na ye yo peza la bongo aza mobali na yo oyo yo lingi. C'est vrai, c'est tout à fait normal batubaya koloba keno olinga Océan Tambwe pona mbongo na ba série wana toi-même tu es consciente. Conscience ekosaka biso te. Conscience na yo moko eyebi ke olingaki na pona mbongo. Mais tango kaka oyaki ko découvrir que non ozana zemi ya 1 mois nde bisika bolingo komaki ko botama. Parce que na bata wana soki ozaki na bolingo ata mukete ya Océan Tambwe olingaki olongola zemi. Olingaki penza olongola zemi. Olingaki olongola ngo. Mais otikala na zemi wana pourquoi? Parce que olinga Océan Tambwe. Yaya aza mobali na yo. Zalaka fier na mobali na yo. Na sepela jour mosusu tongo bayaki ko fingela yo Océan Tambwe. Oyaki ko défendre mobali na yo. Kende nango bongo aza mobali na yo. Na si ya mokili oyo mobali ya kitoko ya mabe azalaka te. Mwasi nyonso azalaka besoin ya mobali oyo azopesa ye respect. Mobali oyo azo défendre ye, mobali oyo azo lakisa ye bolingo. Déjà epa na yo.
toyebite na cause mais c'est là ba source information na nga balobaka mama Ines est-ce que oyebi ke Océan Ntambo wana apesa katabita respect ya makasi a considérer katabita a défendre katabita et quel que soit na famille na ye alors soki oza na mobala bongo nini lisusu koluka libanda olingi ozwa ba aventurier ba mibali oyo ya pembe oyo balingaka kolata kosokola nyonso eza na ba mibali oyo bandeko nanga omona na journée ezokende kosokolaka 3 fois mobali soki atie solo a parfum awa yo moko ovandi boye okomi kosentir oyo eza nini nazomona yango mibali oza nango posa motema na yo ekomi kosepela motema na yo ekomi kolinga Océan Ntambo lakisa ye bolingo bosalaka makambo na bino sur les réseaux sociaux kosalaka elongi ya mawa te yaya okoma mwasi na ye légitime mwasi na ye oyo lelo aye kodotele epuis elo mosusu ya suka ona opesa yo comme conseil kolanda ba jeton ya ba réseaux sociaux te kolanda ba jeton parce que basi wana bazotindela yo ba jeton baza na posa bazwa ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lien nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba biye na yo na lombangu somba biye na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate biye na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko